Après avoir passé quelques jours à Yakata et à Yeyimbo, dans le territoire de Bongandanga, dans la province de la Mongala, dans le cadre de ces différentes enquêtes, le directeur général du groupe de presse Bossolo, Israël Mutombo, accompagné de son équipe, était obligé de se rendre également dans le territoire de Bumba. Arrivé au port de Yakata, Israël Mutombo s'est entretenu avec la population locale trouvée sur place. Ses habitants ont profité de l'occasion pour dénoncer les conditions infrahumaines qu'ils traversent et demandent l'implication des autorités compétentes afin de trouver des solutions adéquates. Oui, Yakata. Bongandanga, secteur à Bosso Simba. Ok. Yokomona. Komona ngai Mondonga Elanga Nestor. Pasi na bino ezani. Pasi na biso tozana pasi ebele. Yokwani. École ezate, hôpital ezate. Baba ya école ezate. Mais boza la société monene ezali awa. Société wana Booming Grim ndenge zana. Eza société bien sûr, mais ande dirigé par na ba ya l'état. La province na biso ba wana chinois to moni wana za na l'état. Et chinois ada ya l'état te mais l'état ndia comme ko diriger pour ba homme politique ba diriger l'état. Mobe ko za lisu na Congo. Mobe ko za lisu na Congo na province ya Mongala, surtout na province ya Mongala. Mbongo o communauté zo bimisa ke sala e construit et communauté ya ba chef de groupement ba komi ko sala la ndego bango ba yebi. Mais moto akoya na makanisi ya malamu kete bandeko to sala to zo mbongo to batela ngo po ke sunga biso moto wana ba o sepela na makanisi na ete. Yango wana nde siko biso to réclamer par le quoi yo nzambe asungi ke lelo komeli biso awa. Tozo ata mo ata ya koyebisa peut-être mo ngolo senge mona. Loba. Uyakawo. Merci. Na sepeli po ya kotikela. Na sepeli po ya kotikela ngai maloba. Na lingi na moni so pene na tombola mungongo makazi. Omoni sango akomi. Amoni sango akomi na mona wakana ba télévision mais dali mbala liboso po na mona yo penda physiquement bon. Biso toze na difficulté wa euti po na ba politicien na biso moko ya axe na biso. Tozalaki na Mongala, tozali na Kimia. Na 2018 ba politicien ba eko bango nde ba eko tia biso mobu. Loba. Ndenge ba chinois bazali awa. Ba chinois bazali diriger na député na biso. Bon ngai naza na témoignage oyo toza na réclamation ya libongo député na biso to poni atindi mokanda ke mindele basomba libongo yo or basomba libongo mokolo moko te ozana président batinda mokanda ekomeli biso na bandroid awa vice gouverneur ya kawa bana ya mboka nde moto baza kobebisa awa député na bino nde nani Noël Botaki. Ya lobi ke basomba libongo. Basomba libongo atinda pe mokanda tozana mikanango na maboko to bimisa pe yango ke basomba libongo ro basomba te. Ezeka ka emone ya mboka motazo sula na ba chinois nde baza ko matraiter biso mboka. Toko ko c'est la l'état te toko ko sa bato mosusu te. Donc soki banda o Booming Grim aye awa. Changement ata moko na mboka. Batongi te. Est-ce bazwaka bato ba main d'œuvre locale awa. Bozo sa bato ba sa kuna? Bon, ko sala wezeka ba journalier ba engagé azate. Est-ce que basali nzela? Eloko moko te. Batali betelo. Eloko moko te. Ba pesi courant na mai. Te mbongo wana ezali be pa na ba député na biso le no. Bango bakamataka ne mbongo. Même makambo ya 145 territoires. Mbongo wana yoti na Kinshasa bike si ebimi. Ba pesi pe ba député national biso na député na biso o ya mongo mona moko to bota ekuna ya moruba comme na GD yande mo devait député. Mbongo ya 145 territoires ba pesi ba député nyonso. O ba pesi GD to monite. To ko mona nde botaki la yeko tonga ba papa iboke ya bike ya zo tonga na mbongo na ibo mbongo yo Cyprien na ba pesa ke tout comme député national remplaçant ki pa ibo mbongo ngo ezali wa siko mbongo na biso lokola bokula zaki azongi na assemblée ko profiter kema ka ko tonga po banda ki mosala service lokola pendant 5 ans mais na mbongo po gouvernement tindi to ko gagner na mbongo wana te comme siko na publicité ke ya ye mais za mbongo ne des alliés yebi yango alinga profiter ko abattre campagne tende wana na campagne lokola ba siko a consigne pe bote monta otonga ba pont mais to bike de monga 145 territoire ba peta ki GDO ya zui pa GDO lokola na assemblée ko tonga ba pont a consigne ke GDO be moruba a consigne ngainde na e ko tonga ba pont
Donc, projet à 145 territoires. Oh, mon konzamboka tomboli. Ok. Yé député à Kamati à l'Axabatoroko, les Ambongo naïe. Ok. Donc, les Ambongo à l'État. Pas de faire, babi qui est de motazo ton. Ah, wana za koko sabato. Ils ont un moteur très diverti. Ndé toza boye, toza na ba député, toza na 4 territoires Bonganda, toza na ba 3 députés. 3 députés tabakabola ba ministère, député na député, akomaki na poste au Bundami apambola po akoma na place naïe. Tozali na ministre ya budget, vice ministre ya budget na biso o ayaki kopesa biso po toyeba makambo ya mbongo na Élysée beaucoup moins. Po toyeba makambo ya mbongo ya 145 territoire. Toyaki koyeba nde yende moto aki koyebisa biso. Tango aki koyebisa biso ezalaka mardi apesaka discours wana ezalaka na butu. Ayebisi biso boy. Alobi mbongo ya 145 territoire. Ndenge zoya na secteur na territoire ya Bonganda na secteur ya Boso Simba ba ciblé seulement banda le forfait kende boye nde ba ciblé wana poto e pa boye na opesa bino ba varese na ba poto ya bale ndenge alobaka biso pesi biso mutema pasi mpona nini boye tobengisi bakonzi oyo baza na province na biso totuni bango estce makambo mbongo ya province ya 145 territoire makambo mbongo yango basible kaka secteur ya Boso Simba na ligne kuna boyeke boti baboso njana ba na kote ya Bongandanga bongo biso na ligne ya mbongo pa bo biso toza bakongole te bayebisi biso babi te tokotala makambo wana nsima yazwa bavarese apesa biso pourquoi epesi biso motema pasi ntango député na biso aye ayaki député nani GDO tango aye po mokolo poste yana aza mwana ya kata mais Cyprien azaki mwana aza muluba aza congolais nde Cyprien na ye bongo sikoyo problème ya biso ezalaki ke tozwaki mwa motema pasi omoni awa na ya kata ndenge oyeboye baza na baparti pris boni nga naza na yakata naye kotala bino pasi ezotungisa bino eza nini awa pasi etungisa biso kaka bomini nde kotala mbongo biso namona ayebeli nayebi oyo dekosa namona oyo baparti namonaka nayebi oyo grand eza moto oyebani ebele bomingi eza kopani oyo sofri biso na mboka mingi bomingi partout meme na ebale tambola na ebale basofri bata mboka ebele meme awa na mboka bamo eloko moto kotala betone na biso ba eza te bitandi eza te bato basofri makasi na bomingi eloko eza te donc otesumaka mwana otala yango mpena ndenge na bien nde ote otala yango ndenge na bien nga na professeur Nicole wana ngando mais kenomo Nicole bana baosaka bana kovandaka na mabele bate ekole kangema loko tozoyeba importance nde batongi ya biso banda Mobutu aza mokonzi ya mboka Mobutu ayaka deja na yakatao Laurent Désiré oyo ya Kabila ya tata esi akomao Kabila se 18 ans esi akomiao Tshisekedi ase mbula mine mitano yango tozolandana esi akomiao nga nakomiao boye te bozala mayele politicien aza moto ya kopesa confiance te akonguluma pembeni na yo lokola aza mwana meme me ozobokola nkosi suka kolia moko ndako esengeli na 21e siècle yakata efongwama eloko esalaka ke baloba esika efongwami eza nzela esengeli mpe bozala na mai bozala na courant lotiliki bozala na bekole bozala mpe na centre de santé soki bozwi biloko wana bolobaka mboka ekomi esika bato bakoki kovanda sika bino bovandi awa ndenge nini bino bokoki kovanda na esika eya lokola moto avandaka na boulangerie ma azozala na nzala lipa ekoki kokokana te eza lokola moto aza na ebale mpe azolobaka azoka molunge alors ke mai eza pembeni bo bazokata nzete epa na bino mpo richesse majeure bino boza nango awa eza obe nzete seke soki kobika na bino lobiko efe euta kaka na nzete bongo nzete yango bozomona lokumu nango te ndenge nini alors bapoliticien bokoki kowangana te esengeli nayebisa bino manœuvre nyonso oyo eza ezobeba politicien ata oyoki bango balobi français molai ezobeba politicien mpo na nini bato ya bu mingi wana bazali bachinois chinois aza mopaya soki akomi na mboka akosala lolendo te koleka bana mboka soki omoni mopaya akomi kodondwa seke aza na moto aza kobatela ye na nsima mpe moto akopesa ye maboko ezaka politicien nde akopesa mitindo meme na polisi soki bato wana batomboki beta bango soki bato wana batomboki kanga bango wana kaka politicien nde akosala yango esengeli bino bofongola miso
mopaya abongisaka mboka te mboka ebonga kobena bakolo mboka bozela bato ya libanda te babongisa mboka be bino nde bobongisa mboka ya liboso koyeba kobongisa mboka esengeli bopona na baelektio bato oyo bino bosengeli na bango pamba te boponaki bato mosusu oyo balongo bani na bino te bayaki na maloba sukali me na misala ekokani na oyo bango balobaki te peple ya yakata bokokanisa ngai makambo nalobi na bino bolongwa na boumbu ya bapolitisien koyembela politisien te ata ye na lipa ata ye na base koyembela nzembo mokolo moko te aza mokonzi na yo te aza mwana mosala na yo mokonzi ya mboka Tshisekedi premier ministre badepute bango nyonso baza bana misala na bino mpo bino bato bopesi bango makasi basala mosala mpo na bino esengeli plutôt mwana ya mosala asala soki asali te na suka esengeli bosanctionne ye bopesa mbano boloba kosali makambo ndenge elongo bani te nga naza kokende nayoki posa na bino nauti na buminga mpe na sololi na bango ntango na sololi baboyi babengani ngai na buminga ntango nga na koti balobi yawa makambo ekobeba basangeli nga babibi mawa tolingi yo te nayebisi bango mpe likambo eza te lokola bobengani ngai nga na ozonga nakozala na population nakosolola na bango me maloba na ngai nganga bato ya bumingi bayebake soko ndimi kokima mbango oyokana na mabaku soko oyokani na mabaku te nzela ekozala mpasi mpo na yo botelemela mboka na bino bana na bino lobi bakotikala na nini na yakata bazosilisa nzete nyonso bino boza kozwa nini batongi ekolo te etelo eza te esika kozwa sante eza te lelo soki bobeli bokosala nini bobonga mpo na mboka na bino ngai nake bumba nakozonga awa mokonzi ya mboka akoyawa ntango mosusu nayebi ke badepute Equateur bayokani bazosala démarche mpo te bayawa me ntango mosusu bakoya koloba na bino me oyo bakoloba mpe bakosala yango te bozala zoba te moto oyo asali te bopesa ye sanction bovote bivota te mpe depute aza mokonzi no te aza mwana mosala na yo nga nakei bosala kongo Pour atteindre la ville de Bumba, Israël Mutombo était obligé de mettre de gros moyens pour y arriver, mais cette fois-ci avec 250 litres d'essence. Finalement, c'est vers 9h50 que les canaux rapides avec à son bord le patron du groupe de presse Bossolo et toute sa suite a commencé son voyage fluvial botikala malamu bobanga te mboko mpe kobonga bolanda toli nayebisi bino politicien azali mwana mosala na yo kobanga ye te obango be nzambe moto ya mokili te bofongola miso moto akobongisa mboka eza kaka mwana mboka mopaya te bozala na mayele tokoloba mpo na makambo ya buminge oyo eza konyokola bino tozoliki ete bakonzi bakoyoka mongongo na biso mpe bakopesa biyano na oyo bozolinga boye te botikala malamu tokomona nao nzambe na bomo ikolo yesu kristo yo batelaki biso kobanda lisala tokei yeimbo tozongi ya kata sikoyo tolingi tokotika mabele ya kata mabele ya bongandanga mpona kokende na territoire ya Bumba nde tozali kobelela yo molimo mosatu oyo kambaki bayikoli na kati na ebale ozala na biso na kati na mobembo oyo kamba biso na ntango tokolekisa likolo na ebale pesa mokumbi mayele batela biso ete tokóma na kimia soki osali yango tokokumisa kombo na kumbisama mpo te ozali nzambe na kombo na yesu kristo amen.
dépassant quelques villages dont Ndobo et Bonda pour ne citer que cela. Au cours de cette randonnée fluviale, Israël Mutombo s'est exprimé en ces termes. Balandi à Bossolo Télévision, encore une fois, merci Nabino. Nous continuons notre tournée de la province à Mongala. Après avoir été à Yakata, nous avons été à Yeimbo et Paba Pygmé, nous avons été à Zamba, sous une forte pluie. Nous avons été à Yakata, à Wabiso, nous avons été à Yakata, nous avons été à Bumba. Bumba Bumba eza pa na biso ngana za mutu Bumba awa sika botoke pa na biso na Bumba ototala pe Bumba soki tolongo na Bumba nde tokozonga lisala et puis mokolo alobi nde tokokende na Angenga tosala Angenga apres Angenga tozongi nde tokosilisa lisala mpo te tozwa nzela mokolo ya samedi tozonga Kinshasa mpona kocontinue misala na biso kimia na mabota na biso. Merci pour la confiance, pour la fidélité. Kaka Bossolo Télévision nde koyi kotalisa bino kaka Bossolo Télévision nde etambolaka yango boyoki bisika nyonso azoloba elambala liboso journaliste aya nano te journaliste ayaka te na esika président akoma te ministre akoma te esika même bagouvernement bakomaka te mais sango na équipe na ye bakomaka oyo eza Bossolo Télévision, la seule chaîne au cœur des investigations. Nous sommes ici sur le fleuve Congo, toujours naviguer malembe tokokoma Bumba. Israël Mutombo, Papa Sango pour le compte à Bossolo Télévision avec la grande équipe. Bon voyage Nabino pour Bozo et à très bientôt. Après une heure passée, les canaux rapides transportant à son bord l'équipe de Bossolo TV a finalement accosté au port de Bumba. À cette occasion, Israël Mutombo a été accueilli par une foule en liesse. Mbote na bino awa nde tokomi na Bumba. Bumba oyo toka na lisolo nde oyo esika bato baza konyokoma nde awa oyo bapolitisien bazokosaka babongisi eza nde awa naye epa na bino mpo bino bolakisa ngai mpe boloba nini eza kotambola malamu te. Naza na ngonga mingi awa te, nazozongo belelo ndenge nakiti awa nauti na Yakata na ye awa kaka mpo nayeba ndenge makambo eza kotambola. Pasi na bino eza nini? Bino bokoyebisa nga pasi na biso eza boye. Nga nakamata sango nayebisa na bao baza likolo mpo bapesa biyano kolanda na bosenga na bino. Soki bino bolobi te nga mpe nakoyeba te nde tino nga nayeli yango oyo. So boza na mabulu ya minene bolakisi balobi baerosio eza awa. Makambo nyonso boza nango bolakisa biso toyeba. Boya bolaki ngai ke bokoloba mpe bobanga moto te ngai wana. Juste après, Israël Mutombo a accordé une interview à la presse locale et a profité de l'occasion pour donner les mobiles de sa visite. Par la même occasion, il a sensibilisé la population à faire un choix judicieux lors des élections prochaines. La presse locale à Bumba, Toyambio, Tomonio na Bumba, Tokoyeba exactement objectif et arrivé non na Bumba puisque Mikoleki ozaki na lisala. Matondi mingi ya solo na komi Bumba epa na bino. Nazaki na lisala eza mongala. Nako kosukisa boye na ngaka na lisala te. Yakata ezali bongandanga yeimbo et puis kokoma pe na Bumba eza pona kosala mongala mobimba. Yango na ye yao. Na ye awa d'abord pona kokuta la bandeko. Nga naza mona Bumba. Naza monga mazo. Naza mona Bumba. Naza monga mazo. Na ye d'abord epa na biso. Naza mopaya te. Na ye kotala bandeko ya ngai ya liboso yango wana mais ami balé pona koyeba processus électoral bozaki ba carte électeur eloko ya liboso yango wana esalami ndenge nini esami na molongo ya mibale
politique ya mboka après 1960 ti lelo botamboli liboso to mboka ekufi soki mboka ekufi na nini bapromese oyo bapolitisien bapesaki bino uto 2018 ezala na 18 ans passé ezala na 5 ans oyo toza osisa ya Tshisekedi na oyo ya Kabila na oyo ya Mobutu mboka etamboli to mboka ekufi so ekufi na nini bato bapesa makanisi na bango epi ya suka ezalaki mpe mpona kutana na bandeko bazali awa mosu bazalaki na bosenga babi bamonaka biso kaka mosika me nano bamona biso pembeni te totamboli bisika ebele mpona nini koya bumba te yango na ye na bumba surtout babi loso mpe ezalaka ya bumba nalia mpe loso ya bumba Israel Mutombo alias Sango oza moto moko ozosala makelele ozoduma otomboli kombolo mingi ambition na yo ezalaka nini opostule candidat président de la république candidat député national ezalaka nano mingi chaque jour sango sika boye kolanda na kondima na ngai esi naloba yango mpe nazoloba lelo naza na bumba na kopostule te naza intéressé nango te naza candidat président te naza pe candidat à député te eloko na ngai eza naza kaka molobeli ya bato soki nakozala député te me naza na maloba koloba yango nayebisi bino na kopostule te naza nango posenga te eloko ezookipe ngai eza mpasi ya bato baza malamu mpo bonga ifoka oza politicien te okoki mpe kotanga kelasi ozwi mpe mosala obandi mpe kosala mpo na nini biso nde efo tokóma politike bongo misala maboko bato babonga te bongo bato batangi misala mosusu eza ya kelasi ya mosika te bango mpe babonga te tokosenga bapolitisien babongisa mboka mpo bango bato bazwi mokano ya kosala bapesa biyano bato bazwa misala me ngai moko kopostule naza intéressé nango te eyano nini opesa na bato bakofundaka yo te ozali appuye financièrement na une frange ya opposition mpo obetaka ata moto aza chef de l'état epa na sango mbandi soki moto afundi to azoloba mabe mpo na ngai baloba no mabe me bakuto nango te mpe oyo alobi ke bapesi ngai mbongo ata na opposition to na majorité baloba ngo na maloba te me bamema bapreuve oyo ezotalisaka bapesi ya solo naza mokonzi ya tv monene oyebani leo mokili mobimba tv wana eza ya ngai ata moto moko atia likuta na kati aza te awa mpe nazoloba isu boye kamera ezali nde bino bolobaka bozokamere nde bolobaka awa bozotala ngai na bosembo moto moko te eza mokonzi ya mboka eza moto abatami ya kozwa makasi mokolo moko akoloba na bino kapesaki mwa misolo awa mpo te misolo wana esala tv ata nde toye mobembo boye eza obe baekonomi ya biso moko ya chaîne nde totia yango en jeu mpo toya kosala mosala tozwi mbongo ya moto te ndeko lingila ndeko Israel Mutombo message très important na population ya Bumba population ya Bumba bayebake mopaya abongisaka mboka te mboka ebonga kobena na bakolo nango esengeli bango batanga esengeli bazwa conscience nasepeli nde bazwi bakarte électeur mpo bakende kovote pamba te bato baza bapolitisien baza bana misala Tshisekedi président eza Kabila président kala eza baministre na badepute bango nyonso baza bana misala bino population nde boza bakonzi entre mokonzi na mwana mosala na nakobika malamu eza nde mokonzi nde yo peuple bongo ndenge nini bango bana misala bakomi bakonzi mpe yo sikoyo okomi lokola mwana mosala population afongola miso population njala eleki population konyoka mezali mboka ezokufa ntango tokende na maponomi bofongola miso bolanda lokuta ya bapolitike te bopona bato bino bomoni bakopesa bino makoki mpe nalingi bato bakopona tulo bauta na population bopesa bakonzi ya mingi te mpo bazoya lokwa bameme me nzoka baza bankosi bosala keba sango makambo oyo kosala ntango komona nyonso okomema ngo wapi nakomema ngo na tv mpo tv na ngai mokonzi ya mboka azoyoka ngo mongongo na ngai eza makasi naza na eloko mosusu ya kosala te nyonso ekoloba mawa ata ndambo ekokatana te verité nyonso okolobela chef de l'état okolobela député okolobela ministre nakolongola ata moko te bokomona ngo na télévision mpo tv eza radio te Israel Mutombo totondi yo matondi bandeko matondi merci sango mokonzi bon awa bandeko d'abord boya bino boyebisa ngai. Quelques habitants de Bumba ont profité de l'occasion pour exposer les différents maux qui rongent cette ville, dont l'insécurité criante, des arrestations arbitraires et les manques de routes et même de routes de dessertes agricoles. D'autres aussi exigent la réhabilitation de la voie ferrée pour faciliter la circulation de personnes et de marchandises. Awa toza wapi? Toza na Bumba. Mais
naza na pasi mingi nazomona awa na mboka oyo navandi nango eza mboka na ngai te ozomona bato ebele bazokoki kokufa baokata bato bambeli bapota banini eloko moko na kati ya bumba oyo ezolobama eza te eloko moko bakonzi ya mboka baosala eza te tomona eloko moko te mboka eza insécurité d'abord eloko ya liboso sécurité eza te epuis mpe toza na mboka banzela eza te eregio ezoya kaka kaka ndenge libongo ebukani epuis mpe biloko emati cher dollar emati. Bienvenue chez nous. Merci mon colonel. C'est le colonel Edouard Chinga Chibwabo, commandant entre 22 flottille navale. Orlando Inangai. Comment nanga Jani Chibwabo Mutombo Jani Chibwabo. Dirige. Orlando Inangai. Difficile de dire moi bien. Na 5. Toi 5 de là. OK. yango moye te bapolitisien ya biso awa ya province équateur eloko ezosalema te banzela erosion ezali bamabulu ezali eloko te meme politiki kaka ya morale ya koloba me tovota bango eloko moko te na province ya mongala ndeko eza malamu bokoloba bonjour awa mpe kolandaka bosolo bosola politique eza émission elekaka na Congo mobimba tolandaka yango précisement nga nautaki na Bunya na este ere ekutaki na este nga nazalaki wana toleki mpe na interview akakana sepeli komona nyonso elekaki kuna nga na ekoma awa a partir ya makambo ya este nazalaki na komanda le fait ke tobimi kuna makambo kutumba bandako bana mwana na ngambo ko akufi bo ifali na bima kuna nakoma kutolelo na bandi lala matoi libanda atuka na sepeli neti okomi awa o tozo Joel awa na minute oyo na Mongala awa na president na Bumba tiweri e bandi okoma awa tosengi na yo na gouvernement central tiweri yango zo utawa bon biso ba population net ba population toyebi te soki ozobima wapi tosengi na yo comme un journaliste précisément boyebisa na gouvernement central barafforce sécurité ya Bumba parce que biso bato tobiti libanda tokimaki makambo wana ere tokomi awa ekomi susu awa insécurité za makasi awa il fallait sécurité awa insécurité za insécurité komi na minute bakomo bomba bato awa yango tozoloba lelo nombre ya baagent de sécurité eza moke effectif eza moke tala ville yango oyo awa toza na territoire ezali awa 1930 tala ville donc soki mundele oyo atikaka awa belge oyo atikaka so aye akoreconnaitre mais biso moko tosali eloko moko bambongo uta mundele akendaki eloko te kokoma ta lisala ya pamba na nzela ya motuka nzela eza te kolongwa Bumba ti lisala nzela eza te ya mabele impraticable camion koleka te meme moto okoma ifo kotambola ata 4 km nde bosusu moto bomakile c'est ça nzela eza te papa omoni ntango biso tokolaki nzela ezalaki kuna bambile etandamaka kuna mituka ezoleka kuna tala lelo avenue du fleuve sate mboka ekufi surtout na Bumba ya sécurité bakomo kata biso loka bangulu loka bambisi osolo na tomonoko na télévision tosepeli komona yo na mboka banani bazoya kokataka bino tozoyebi be o binemi bakulu bozokutaka bibembe na ntongo baegorge soki mpe bakangi okoyoka kaka moto akoganga te bakangi bango nani akangaka bango état de droit bazorespecte yango te congolais baza kopesa pouvoir mpona bakonzi ndenge lobaki wana mais biso bakolo pouvoir tozobénéficie nango te awa na Bumba état de route futi hôpitaux bien école bauniversité donc bando kota mwana mais en tout cas elo moya alors tokosenga na yo etaki moto ya prince donc nakolobela biso kuna ke non Bumba il faut voir yango bien batala problème na chemin de fer transport bien or que chemin de fer nde ali biloko moko trop capital
na kati ya mboka partout même na Belgique wapi ko chemin de fer ezali et puis de eloko ebele pe kotisaka biloko ebele na kati na mboka awa chemin de fer depuis ekufa bachar na chemin de fer basali 32 ans et puis en tout cas bato bana 32 ans bafuta bango te 32 ans chemin de fer abiza eza kuna yango kuna eza kuna tambola ndenge ni bakulu na batondi ngole mwani papa mboka bongo police zate police na bumba zete bazali na gune bosa lelo soki biso neto bundi bitumba okomona mindoki likolo kasi bato bakata bato batiki bango esenge biso ko tokata bango na polele bazali libongo te tole isabana na tokasa na lotekaka bamoi na busosa jando bolo ba moko yoban biso tosepeli bato bakati bamisusu batiki mwa bana mike bazia na green bose eloko to soki biso tobundi apa okomona mindoki likolo bakoya ata sekati kokanga mwasi pamba bato boboma bato batiki bango boye bafandaka biso mpe tomona ke ese eloko te batiki basi na bana mike babika ndenge nini papa nzela yango ekufi bo soki bebi awa eloko moko te papa baomela pamba koto na sito mono makambo papa yango biso toye epai na biso tosengeli eloko te biso nzela mpe ezete nzela ekufa saki moto mosusu saki afufu ete na 5000 na mboka mosusu ete na 5000 bamindelo baya basombaka eloko te soki bakebe epai moko bakonzi badwi mbongo esili kongo fite esombaka eloko te bamagaze bandanda mpe basombaka eloko po biloko na biso biso moko tomisungasunga na esili ata bosali biloko na bino esika koteka eza te nzela ezete kongo fite esombaka mpe eloko te yabe esengelaki bolongola yango awekenda koteka na lisala mais nzela eza te kisangani mpe nzela ezete babisi ezaki koya ekufi donc bino na kala bomanda kobika awa nde nzela na chemin de fer chemin de fer elongola biloko ezotambusa bisika nyonso oza na mombongo no okoti na kati oke koteka okenda kisangani lisala sikoyo bo chemin de fer esili bongo ekomi papa okanga na mibali oyo batie na bumba te biso na bango tutotie basi mibali oyo batie na bumba totie basi donc na mibali oyo bazala na bumba boza nde basi mobali aza te na saki ya masangu ngomba mabulu donc awa mibali ntina na bango eza te obe kobotisa bon nazoya nakomi nano na centre kuna na rond-point wana Ici, l'on constate également que quelques bâtiments de l'État sont vétustes, à l'instar du bâtiment de la Banque centrale du Congo, agence autonome de Bumba. Ceci illustre bien l'image vétuste de la ville. Ça se passe bien. Et je suis hyper connecté. J'étais en direct. Oh là là. Vraiment. Avec Maniké. À tout moment, maintenant c'est ma mère le Ouais. Donc même si vous suivez ma mère. Chaque jour, je suis hyper connecté pour d'ailleurs sur WhatsApp. Vous avez aussi mon numéro. Vous avez écouté Kinshasa pour les États-Unis. J'étais en direct. Oh là là. Donc toutes les actualités. Ici ça va quand même? Non, ça va. Non, ça va. Arrivé au port de l'Onatra, ex-SCTP Bumba, Israël Mutombo a fait un constat décevant car ces derniers se trouvent dans un état de délabrement très avancé. Ici, les vélos, communément appelés Kumba Kumba, est le seul moyen de transport pour acheminer les marchandises. À en croire quelques conducteurs, ils sont obligés de payer des taxes de 5 000 et voire même 20 000 francs congolais pour faire entrer leurs marchandises au port. Au micro du journaliste d'investigation Israël Mutombo, la population riveraine dénonce l'inefficacité et l'indifférence de leurs élus et des autorités compétentes suite au taux de chômage élevé. Maman Mbote. Bonjour maman.
Bouti boy. Tout ce qui cherche ça, tout ce qui est Boke Kisangani. Ah ok. Bon décharger ah bato awa. Aussi c'est aller pour continuer. Bon moi depuis journée. Kolongwa na Kinshasa. Ça va 3 semaines. Oui, depuis tout le mois il est 5 hein. La Kinshasa tout le mois il a date le 5. Ndebo okenda sko pour le 5 ndebo komi siko awa lelo. Depuis le 5 tout est ya sanza weleki. Donc c'est un mois déjà. Oui. Na mai. Na mai. Ndesiko awa bokolongwa lelo. Bon, probablement. Oui mon frère, merci beaucoup. Merci, merci beaucoup. Vraiment, nous sommes très contents. Merci beaucoup. Nous sommes à Bumba chez vous. Chez nous à Bumba. Ouais. Vous suivez Bossolo ici? Très 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 bien. Moi je suis fanat de Bossolo. Merci chaque beaucoup. Jour, je suis à j'avais promis que j'allais venir à Bumba. Je suis arrivé. siko nzala nde eleki yango obimisi olia boye combien oyo sombi boye combien nga asombaki employé na 55 000 donc apena olinga nateka ata 65 ata 10 000 so mati likolo otekeli nga 60 tekela sango na 60 mpona paasango mpenza na opesa etanto nayebi paasango te mpo nga naza ya boye nayebi paasango yo olandaka Bosolo nalanda yango makasi osala je na Bosolo te sango na biso donc outi bosali 3 semaines na nzela et un mois presque papa le bien mois depuis le 5 les lots toza les on est le 4e le 6 hein toza le 6 le 5 les lots tokoki un mois bokoki un mois lelo likaya boyo so oza nango boke kolia yango ata na Dallas et ozala bien ata na Iowa ata na Atlanta likaya boyo esala bien pondu si ezala mai fufu ezala pembe. Allez, bonjour maman. Ça va bien? Ya solo. Omoni sango na Bumba. Sango alobaka pe ayaka na sepeli. Na sepeli maman. Na sepeli. Mbote maman. Bonjour mon frère. Bonjour papa Sango. Chaque jour nandako ba déclaration même ndeko ta États-Unis d'Amérique ozongi donc nazolanda ba déclaration ndeko la kisaki vila Washington na butu ba voisin na ya Bupanzi na biso donc makambo nyonso nalanda bala biso molili makasi vraiment baki mwinda merci beaucoup so meko postuler mama to sepela makasi tokotala ninge tumono kona TV lelo tukomi na mabile na biso ninge osalaka tumono ka pe na TV c'était papa Mutombo honorable apesi bo asali botina ndenge okendeki na Katanga lo mami na ndenge yo kozonga même jour ba bangana ambassadeur ya Rwanda ekutanga si place na Kinshasa okitaka sur terrain banda kutumbama bele mbo komona ngai za nzinga gereng mona za mongwani na sepeli mingi na présence no wakati ya mboka ya biso ndenge osaka mama okuna sa pe ba mama biso na batata biso na banzinga na biso ya mabila mabulu pasi na bino eza nini pasi eza ebele lokwa nini eloko liboso condition de vie ya moto pas à bien condition de vie ezala nano ah bozanga na banzela prince ezao nzela ezate ah prince ata moko ezate ezate va même attendre nzela bien ezate nabi boye kasi nazoya bozilanga wana nalobi boye prince ezalaka to ezalaka te ezate lisala Bumba prince ezate mais awa yango moko na kati ya Bumba batongi banzela bongo boza na mai ya régie des eaux mai ezobima ezala basite boza na courant donc bino awa kobikala bino mingi eza nzela na chemin de fer chemin de fer pesate chemin de fer ezala souple totikali kaka na chemin de fer ebale botikali kaka ebale wi ndeko yaka oui. Bonjour Passango. Bonjour Ndeko. Projet à 145 territoires. Autrement, Bassala Misala, Bassala Babourouette. Il y a aussi la Moukouni. Bassala Moukouni. Et ça, sont les Bossobo. Il y a directeur de la tu connais hein? La Babourouette. Ok, oui.
awa na bumba misala bumba nzela eza te misala bunduki nzela ezala te omoni awa na port awa nzela ezalaka te nzela ezalaka kuna omoni ndenge ebukana tokosuka wapi donc toza na difficulté ya nzela toza na difficulté ya makambo ebele bapomo so eza te sécurité mpe eza te surtout sécurité na mboka toza nango te. Très bien. Nasoana na bato ya oui. Ndenge toza pour le moment insécurité eza na mboka makasi. Bakuluna. Bazoboma bato butu lokola moi. Donc gouverneur ata la biso likambo wana. Ah police ezate. Police ezali ezamuke. Ezokokate. Bongo bino moko pona ni bino bilenge bokoti police te. Police même recrutement salaire pe ezate condition de vie donc na mongala eza pasi sango ndenge tolandaka yo kuna ndenge tozolanda mamelo balanda pe biso bayoka pe ndenge tozolanda ndenge olobi boye bato bakoyoka ata na États-Unis bazoyoka ndenge tozolanda mongala surtout na bumba mikolo insécurité moyete administrateur du territoire asalaki bumba bopeto aye kobuka bato okomona ndenge bazolelaka na route manga moye ezate. Très bien. Zando pe ezate mais azobenga na bato babima na balabala tokende na zando ezate ba installation sanitaire na dépôt ezate mais azotinda bato kaka na zando toyebi te tokosuka wapi sango. Très bien. Merci. Tozali papa Sambot. Mbote na biso Boni. Bonia. Toza ne sengo komona wamo. Ngape na sango bokumbaka. Wana eza velo. Benga nango velo. Fo kumba. Moto akomata boye. Pe azokende. Ochesaki na simu. Siko obandi zuko kenda boye. Papa, nina loba. Awa na bumba. Biso tobikaka be na velo. Bakondi na leta bajuma ale na bango batie be na velo. Kende kotala njila libulu tiawa. Mwana meme mokumba boti abimisa. Bebi maboleta boe ezalaka. Toje na njila te. Mibali batikala be carte. Bakondi na leta bajuma na bango batie na velo. Bana tala libulu na njila tiawa mwana kumba mokumba abimira beleta société zete mibali batika be dame asala wapi mboka lokola bumba losa boto société ata leta moko ezate société leta bango nde baposi na bango pe mabumu na bango batala kabiso te do awa ata mosala moko ya leta oyo bato bafuta bato ezate biso tomoni te tala bana boye basala wapi badiplome etonda do awa na bumba kotangisa mwana so asisi kelasi ezala ntina te mama yo osanga mosala nini natekaka be mbiso mwana ngo asiko sombai makaka onanga mosala yango suka wana onayaki te na monisa yango merci mama parce que jeune okola ngai papier wana bazwaka ngai bande na ville oka diplôme eza na ndako odi diplôme d'état et mosala eza kombono nani komona ngai José Makila voilà ok komono José Makila vélo simbi beza vélo na ngai tala na zonga na ngai na vélo tokemba boye bapesa biso bakombo bakumba to pe babombe ozana mokumba toke tozwi totina vélo tokopesi na destination sima tozumbonga kolia mais bacharge ezali ebele biso bambuisa tobotaka mingi najonga aza nango naza na bana motoba mais naosufri makasi yango maleli na biso eza ata moto ya boye bosalela mosala eza te talaka tokomitila biloko bakomopesa kutu banganzi ezoboma nzoto makasi bino bozanga badepute bovotaka badepute bazali ebele babima na bango awa toloba nano botangelanga nao bakombo na bapolitisien mpenza ya minene ya koto oyo bayebani na badepute otanga bakombo banani Sango Bumba et connaître bato ebele mais ba premier ministre tozu Adula azaki premier ministre mboka na yango tala libongo ndenge ezozinda Bumba ezozinda to connaître maman Mabunda président de l'Assemblée nationale ancienne ministre ya ministre à portefeuille to connaître ba généraux ebele tozali même siko na VPM Jater Liaou
tozala badepute na 2006 tozalaki na bango 6 na 2011 tokomaki na 7 sikoyo tozongi na 6 badepute nationaux bazali ebele meme comme provinciaux awa epa bali yawu awa mboka ya mabunda awa mboka na Leandre Atundu PCA SNEL Atundu liongo 5 mètres yango ndako na Atundu kombo kuramo na bumba ebite mais kasi PCA SNEL yango tokosenga président de la république biso tolingi ba homme forte biso tolingi ndebe ba institution forte baluka meme yo mwana moko ozaka ka koto pe ba jeune oaza na idéologie ya bien ko kende pe ko zonga sungi mboka oleki bato ba sala déjà ba politique kala ba prévenir ba terrain na bango ko ba poche ba batika pe ba site ba na ba photo ba sina bango ba photo biso to fana kaka wana toko ba vache laitière na bango ma côté na bango to batanda ba malamu na même egwa ko maire egwa ko maire ancien ministre ya nini egwa ke pa na bango ngo ya urbanisme ngo batonga mamono na période na ye batongi kindu na période na egwa ko maire mais kasi tambo egwa tambo olobi boni mokonzi posa na ngai ezali biso na bumba eloko ya liboso tosufi na velo esengi babongisela biso nini nzela déclaration ya biso eza ebe te babongisela biso be nzela ata misala eza te me biso eza posa babongisela biso nzela bakonzi baza ebele toza na bango ebele tobimisa bango ebele mpe tozotikala kobimisa me bango baza be na poche na bango be na bapoto bana na bapoto soko moni mikanda tati velo pamba sengimi naye kosoma mosaki na nga fufu na mboka naye nateke bateke nga saki nino taxi velo 5000 taxi produit 15000 taxi produit so memi saki soko memi saki moko ya taxi produit 15000 francs 20000 asisine tere bongo ngani sikoyo bongo yo kofuta okoteka na 30000 yesa 20000 Très heureux de le voir en live, les téléspectateurs de Bumba ont chanté ensemble Blanc, plus blanc que la neige, qui est l'hymne de l'émission Bossolona Politique officielle, question d'exprimer leur soutien à ces dignes fils du pays qui bat un travail des titans. Motema na peto, motema na peto, nasukola mi mobimba, na makila na yonkolo. Blanc, plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige, lavé dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Israël Mutombo est descendu par la suite dans une barge pour visiter également quelques passagers à bord à destination de Kisangani. Solo la politique. Ah, pe balambaka te ndeko bote. Ah, pe balambaka te biloko ebeli bato pe balia. Bosalanga pasi bokaba te. Solo la politique. Solo. Tata boni. Pasi kaka. Kaka repostuler en 2023. On la contre campagne. Bon, papa qui te. Maman Mbote, bonjour mon frère. Nako le cabo, hein? Bonjour, bonjour, bonjour. Ndekwaza téléphone. Bonjour. Ça va? Tapé. Maman, namona loso. Naye uli ya loso. Bopesa ngai te? Nalingi nali ya loso. Na ota. Bopesa ngai loso naza na nzala. Onka loso e. Bopesa ngai loso na inde loso. Maman pesa ngai loso. Ulia. Bonjour papa Sango. Bonjour. Oh. Précieux frère, ça va? Merci beaucoup. Naoki sola loso likolo yango na kitia. Bokabate? Maman, loso pesa te? Hein? Loso ya bumba. Nani moko nzungu?
olina alia na makasi pesanga lutu oyo balobaka loso abumba nde yango na liloso oyo loso oyo abumba nde yango oyo loso mpena ya biso ya mboka sakombi eza boni pelo sezo lumba solo penda ya nzungu te kokani na oyo ya chinois te nzungu eza boni kosomba nzungu boni donc eza ndambo ya vere naoki nzala mingi loso bolia te meka loso abumba matie meka meka loso abumba ekomisa monoko monene kolia koleka ngai loko eza ndambo ya vere moto mpe ezali na solo bonjour Mutombo ndeko ozalaki na telefone vraiment nazalaka fanatique mpenza ya bosolo na police merci na ndako na nga vraiment soki nano émission na yo eleki te moyen nalalesa te toza na bumba en tout cas toza na bumba likolo ya mai outi kisasa nauti kisasa ozokekisa ngani nga nasalaka na masuwe boni bomembo babi bosali 1 mois te totamboli 1 mois te totamboli na biso bien ka baeskale mpona kotikatika biloko ya bato tomemaka bolongwaki ka Chasa. Tomoni baesere basali Mathieu tomoni bosolo sur terrain basali bosolo sur terrain Dès là, Israël Mutombo et toute son équipe se sont décidés de sillonner quelques acteurs de Bumba pour motiver. La femme dont sait qu'elle sait faire, Israël Mutombo a décidé de monter sur la moto d'une femme. Sillonnant les acteurs de Bumba, c'est lui que les Congolais appellent affectueusement Papa Sango, a fait un constat très décevant car plusieurs avenirs en général et plus particulièrement celle du fleuve Banga et Mobutu la RN6 qui est d'une importance capitale car elle relie la ville de Lissala à celle de Kisangani se trouve à ces jours dans l'impraticabilité totale. En plus de cela, aucune avenue n'est asphaltée dans la ville de Bumba. Incroyable, mais vrai.
Arrivé au rond-point Mobutu sur la place mémoriale de Bumba, où certains officiers des FARDC ressortissants de ce coin sont immortalisés, la population de la ville de Bumba a profité de l'occasion pour fustiger cet état des choses et interpeller les chefs de l'État face à cette situation. Mbote Nabino Balandia Bosolo Télévision, la seule chaîne au cœur des investigations. Nalaka Gibino, effectivement, Ketogoya va tourner dans Mongala pour un grand reportage, pour une investigation. Ça fait plusieurs jours que nous sommes à Kinshasa. Nous étions obligés pour la Bumba transiter par l'Isala. Tokomi l'Isala, après l'Isala, Tozumai, Nenge Toyagi na Yakata, Toke Imbo, Tozongi Yakata, Sikabo Tokomi Bumba. Rompo Tozali, des places Babengango, Rompo Mobutu. Avenue est à la gauche, il y a un RN6. Na uti kotala yango parce que RN6 c'est parmi banzela minene oyo ba retenir na compte ya programme à 145 territoires. Je voulais me rassurer pour la kotala nini ese salami, mais je vous dirais d'une manière générale, résultat on a moni il y a rien. Donc eloko moko ya koloba ezalité, eloko moko ya ko rassurer bato te ke basali mosala côté wana. Peut-être dans les jours à venir, le gros projet est bandit, un changement. Mais dans un premier temps, je dois vous affirmer que sur RN6 et le Gomoko et Salamina noté. C'est vrai que dans Nzela, route Manga, Bafongoli Nzela. Nzela Zagi Mouké, mais Bameko Fongola Nzela pour permettre la facilité à aucun. Ate. Mais Nzela Ngopé Bafongoli et Zalangoka en terre battue. Et ça presté Batongi de Tobamakada Mezate. Population moyen de transport à Ezaka tukutuku, à vélo, un moto et puis bah na toleka. Donc bah on sale la moto na vélo, bon ça la boue. Bah on sale la moto na vélo et on est moyen de transport aux populations à sale là. Na rond-point on est mémoriser bah généraux et belé au bazar le bah héros. Mbunza mabe azala simawa, awa to na général bah nani buba mosonzongi. Donc bazar et belé bah général Maïle pe azali awe para bango. Ba politicien minene o boyebi na ba kombo pa na bango nde yango. Awa place tozali eza pa ba Jean-Pierre Liaou nde pa na bango. Janine Mabunda awa nde pa na bino. André Atundi Liongo awa nde eza pa na bino. Donc boza mulongo ya bato o botandami pa na bino mboka bambunza mabe yango. Place au bisoto zali. Mais bota la condition dans laquelle bato baza vivre. Bato va vivre dans la condition mala moteur. Balobi ko bika la bango mingi na kala. Ezalaka obe na train na nzela. Au train wana bazo ko sa marchandise, bakolonga na point X pa ke point Y. Mais nzela ya train esaka soute. Te uti on atra bomoni ke loko ezala ngo sukuna te. Yami baleza la nzela ya mabele. Bakoya kolongo atiki sangani, bakolongo atili sala. Banzela nyonso esaka soute. Donc bango batikali ka na nzela mai mais bato pe ya leta na mai ezalaka te. ITB Kokolo babimisaka 5 millions de dollars na Kabila po ba réhabiliter yango bana kosala mosala. ITB kendaka maluku pe ezongaki sasa eloko esama sute. Donc eza ba initiative ya bato privé nde bazotia ba masuo bozomona kama ba barge po mema bato ba hors bord na nzela ya mai. Population azonyokwama ndenge tolobaka les riches ont leur passé, les pauvres ont leur avenir. Population na la campagne ba yake pana bango basenga bango bavoa. Mais soki bazui bavoa, bazaka susu ate bakeki sasa, basomi mapangu pe babosani bango na pasi. Bazo nyoko maboy. Boyoki bato a vélo, bazo sala transport ya vélo, bato a l'état bazo senga bango taxe, il y a 5000 francs pour la droit ya kokumba, pour na vélo ya pamba et puis soko memi biloko akoli eza 15000. Au total 20 000 francs, au motso sombi saka fufu, atiki 20 000 ya tikali na 10 000 francs. Population eza konyokwama. Pe basi balobi na nga awa mibali bazaka sute. Bango na mibali na basi bazaka ndenge moko. To sololi na bango, bapesi makanisi na bango eza pasi. Na kozonga kisasa, bokolanda pe bozolanda biso ndenge tozoloba. Bosolo télévision tokotambola bisika nyonso. Tozokoma esiko bango bakotikala kokoma te na makanisi na bango. Mais biso tozokoma pona bolingo ya Congo. Toye po ba voter biso te, po to postuler pete, tozo battre pe campagne pona moto te. Mais tozo sala ngo pona bolingo ya Congo, po soki Congo ebongi ezanga na bongi yo pe obongi. Israël Mutombo pour le compte à Bosolo Télévision depuis ville ya Bumba. Awa tozana ba territoire au moins 6
esiko tozali 6 secteurs pardon tozali na 6 secteurs ndeko atangaki yango secteur ya liboso eza eya bolua ya mibale loika sima monjamboli itimbiri yandongi bandayoa tozali na 6 secteurs ekompoze mpe territoire awa ya bango awa eloko eza te leka boye yakao pasi na bino awa eza nini pasi na biso a na kati ya bumba ngai na akinwa na ye na kati ya mboka oyo mpona sa nini kopi me tokomolala parti ya ba 19h nde eza boye katakata oyo toyebaka na kini bayeli biso yango awa mpo bakataka biso bapere na biso basalaka lokola bagarde oyo tobenga bango basécurité bazosilisa kobare bango papa yo oza papa sango molobeli ya Kongo ekoma bato basala baje wana babatami na politike baza na kati ya mboka oyo bavandi ndenge baza bongo bazoyoka biso tellement baye na mboka oyo mpo banyokola biso moto tobimisaki bango nzambe akopinir bango ndenge atindelaki biso yo molobeli na biso molobeli ya Kongo mobimba papa sango nzambe apambola yo owumela libela na libela seko na seko bango te yonde bango te Maman, les gars, bonjour maman. Ok, vous avez la calme. Moi c'est un soda. Ok. Pasi ya awa eza nini? Pasi ya awa na mboka esika bovani. Na mboka esika bovani. Soki musale au débriété mo vivre ezate. Kozwa aforo koteka. Bato ya bavelo nzela pese ya malonge ezali te makambo nyonso ese beba tata ye toya tokanisa bagoudron ezala makambo nyonso ezala eloko moko te pasi na pasi papa na ngai pasi na papa ntango namoni ozoya bongo nazali komba bia ata papa na ngai na kisasa kopasa yaka boye tokotala makambo na oyaya nano en tout cas ovandi esika bakoko na biso bazali pe ovandi esika ba généraux o basala ba kombo bazali ozali esika ekaniseli ya mabele ya mboka oyo ovandi meka kolobela biso toyebi te soki tozalaka na bato ya boye mais toza na bango na kanisa biso na nzela kanisa biso surtout na nzela toza na nzela te tozosufrir awa enseignement eza gratuite gratuité ezali na baekole oyo eza ya l'état mais baekole oyo eza privé gratuité eza te mpe gratuité wana esuki na niveau primaire. Est-ce que bozwaki bacarte électeur? Oui, yango oyo. Est-ce que bozwi bacarte électeur? Bozala mayele ntango oyo ekomaka bayaka kokosa bino elingi ekoma bozala nalobi bozala bozala ndenge nini ero oyo bakosaka bino ekomi bofongola miso bakoya lokola bameme me baza bankosi babokolaka kosi te ato pakoli mafuta kolia mokondako bozala mayele bato bopesaki mosala bapesi bino nini babongi obe bango na basi na ba oya bino bozwi eloko bofongola miso bafongoli nini batongi bandako est-ce que batieli bino nzela est-ce que bapesi bino mai na ndako bapesi bino courant mosala nini ya leta ezalaka bato basalaka nazoya alobi boye nazokenda nano kokutana na député awa nazokende nakutana na député na tuna ye so na sisi na député wana nazokenda mboka moka baobenga ngo ndobo nakoumela te mpo naza na kano nazotambola nango nakenda kuna mpo nakoya kolala awa po soki nalobi navanda nakokoma esu kuna te
bopesa nga nzela lokwa ngongeza nano nakenda epuis nakolala ntango nakolala nakotala butu na bino ezalaka ndenge nini epuis lobi na ntongo nga na bino tokosolola a bientôt. Ensuite, Israël Motombo a rencontré un élu du coin, le député provincial Vincent Goï, propriétaire de l'espace Venita, avec qui ils ont échangé à huis clos. Bumba. Pour la première fois, Sango aye. On dit que Sango a comment? Nandimi pour Aza Congolais. Aza Congolais. Et puis moi na Bumba. Attends moi rappelle. Pour tout ça on dit matin na moi na Bumba. Non non, ngai le pap surtout landara to ebi mboka ke ko tala la façon na ebi ko zama. Ouais ouais. Alors awa to za wapi? Awa na lopango sika to za. Bozana na Bumba précisément, on va na honorable député provincial Elia Bumba ou Aza Ostégie na Lisala. Il y a ça les œuvres pour na valeur ya chef de l'État Félix Tshisekedi. Mais awa na monika ka misusu pe ya boeza to ezaka oyo. Na yeko sala correction. Osa collège. Ezalaka mais yo yeko bomisa la correction parce que des décennies les généraux, les députés nationaux, les sénateurs, les ministres moko ta sala bakanisa te pe premier ministre Aouta Wadula. Mais les généraux baleka, les députés nationaux convention basala ba 12 ans. Moko ta sala bongo sope na ye on a porté un plus na mboka pe changement et c'est bel pour ça na mboka. Ba voté yo depuis 2018. Bilan no ezan nini yao. Le secteur, le roi est positif. Particulièrement dans Sali, où ils ont ouvrage, ils sont le matin. Bana Bumba, Babandaka, pour l'autre année, ils ont mis dans Kinshasa, mais le lot à côté. Et puis, on a comme au lobby. Dans le lobby, ma campagne inondation, chef de l'État a délégué qui ministre des Affaires sociales, qui est foot à droite. Et de dire, Ngaï Moko particulièrement pour Talaké, gouvernement central, Azoko Kaposala, non sauté. Ngai moko na mbongo na ngai natongi déjà 8 écoles. Po ezé à l'état 8. Natongi pont moko, natongi centre de santé moko pe na équipé yango, natongi pe zango moko. On a accompagné kaka chef de l'État na vision za nango pona le peuple d'abord. 145 territoires pas na bino zotambola bo. Jusque là 145 territoires et salemite. Bongo RN6. RN6 wana ko tsholoba. Wana ko tsholoba. iloko ngai kona zebo soki tokotala mpona population biso eloko kobénéficie ezete ke badepute bayaka mpo bakabolaka bongo chef de l'état mpe akoya kokabola mbongo te asonge kopesa mbongo ayeba mpe esika kopesa mabe eze ndenge bapolitie soki baze kuna bango baze ko bagrabe baoba bolinga mbongo eya te balingaka keke bazala bakoci mbongo ekobima 50 000 ekomi po te chef de l'état ayeba nani akopesa très bien ekoya na maboko nani ekokoya na maboko nani awa ndenge bozali apasi mpenza ya population eza nini pasi ya population moi ya malongo ezate kure ezate nzela ezate owana nano ezali acteur principal pour population azose mais ata sango mo ezate bongo gouverneur depuis aye eloko eza te nakoyi biso ke zéro comme bila bongo so moto na bina mpo ani bino badepute bokoyisi ete mpo boluka moto mosusu tokokoyisaka mpe kokoyisa te mpo tokoyisi déjà deux fois alors troisième fois il faut tocontinue na conseil parce que asali akokisi inani te kala mingi te dans 2 mois akokisa inani tokocontinue na toli alors soki ke kosimba nde te wana ekomela komosusu mais pour le moment soki ezekende kona asali mabe okibi na kobeta ye wana ezesigne ya malongo population azolanda yo liloba nini okoyebisa population okoyebisa mpe mokonzi ya mboka azolanda ngai nakobanda nano mpona mokonzi ya mboka te nayebi ke oyo olobaka mingi mpe mboka mobimba RDC en général et puis monde entier elandaka yo nde lokozokende na nini na émission na yo ti ya ngai oyo nazoloba ke chef de l'état azoprépare koya mais aza na discours na mboka te chef de l'état na bomba aza na discours te yo bazoloba na ye koloba bazokosa nyonso wana moto te soki bakoloba ke basali bacontredire nga mpo kotia maloba na nga kuna chef de l'état na bomba soki aye lelo aza na discours te ce n'est pas pour rien bazofrene koyana ngai na olinga ndeke aya mpo biso badepute mpe andima koyamba biso bamisusu mpo sino te bakoétufie biso mpo toloba te mpo tolobaka ayeba te honorable Viki Ngoi mpo aza eli ya bomba azali mpo elobaka bavile te nakipaka mbongo ya moto te nakende nde naloba
population avotaki nga mpona lo akoya akanisa et puis jusque là chef de l'état babanda obaki akoya na janvier akoya na février mars lelo oyo donc ekomi okwa mwana nzambe mokolo akoya eyebani te or oya na chef de l'état ememeke makambo ya bien na mboka ngai na olela ndeke chef de l'état ata alobi kuna ya soki kolala akolala bien mpo ngai na obundaki alala ata pana mais bakolinga te mpo bango bazi bagros poisson chef de l'état asolaka na ngai te naza na numero ne ya whatsapp so natindeli akoyamba te mais ayebaki na bumba esika akolala bien ezali aya tosola arrivé na ye ntango akoya ekosala mpe mwa changement na mboka aza na discours te pourquoi apesaka mbongo ya koya kosala te mais bato apesaka bango mbongo ekomaka te commander contrôler corriger faut kolandela faut kokomisa mosala ntina suka na sepe no makasi namoni mpe esika okomona ngo nini arrivé espace vinata donc so oyo na vinata na bumbanda omoni awa mais limiki place otie mpe na wifi te ezali napesa code yango très bien na wifi namoni mpe wifi eza mboka mondele eza na bongandanga te eza na lisala te nasepeli na yo ngai nakena natambola mwa mbangu moza elombe olingi nde kolia poto te nakoya kolia ikemba mpe ezali nakolia loso ya solo loso ya bumba soki okolinga ta ngai na otindela yango na masuwa surtout loso yango nde naozela loso ya bumba merci beaucoup. Par la suite, il s'est entretenu avec la presse locale. Ces chevaliers de la plume et du micro ont profité de cette circonstance pour dénoncer le musellement de la presse dont ils font face. Israël Mutombo les a réconfortés à ne pas baisser les bras et de continuer à dénoncer les mal d'où qu'elles peuvent venir pour l'intérêt général de la province. Je suis d'abord content parce que quand je suis arrivé, aussitôt arrivé, bien que c'était aussi juste en diagonale de la station, j'ai vu des confrères qui ont d'abord témoigné une gratitude à mon égard. Je suis venu très très touché pour cet acte que vous avez manifesté, du fait que vous avez décidé d'abord d'honorer un confrère. Ça me va droit au cœur. Je ne peux que vous remercier pour cela. Et deuxième, les confrères ont décidé quand même de m'accompagner et ne pas me laisser comme ça. Les confrères m'ont approché. Le nom c'est Jacques Aronda. Il m'a dit ce qu'il y avait lieu, que nous puissions être ensemble avec vous. Partout, vous allez être une manière de témoigner notre soutien. Et moi, pour cela, je ne peux encore une fois vous remercier au nom du confrère qui m'avait abordé. Et depuis qu'on a commencé là-bas, partout où nous sommes passés, s'il y a une garantie, c'est parce que les confrères sont là. Au-delà que je sois accompagné de mon équipe, je sois aussi accompagné de mon staff. Mais néanmoins, quand je vois des confrères journalistes, ça crée à moi une certaine assurance de savoir que tu n'es pas seul, tu seras mieux informé parce que les confrères sont là. Il n'y a personne qui sera mieux informé dans la ville comme les confrères. Donc si les confrères sont avec vous, cela stipule que vous aurez des vraies informations, des bonnes d'ailleurs, pour pouvoir diffuser. Ça, c'est d'abord quelque chose que j'avais à dire en premier lieu. Deuxième, c'est ce que je suis en train de vous expliquer. Et je suis dans un voyage très très privé. Bossolo Télévision est une chaîne privée à caractère d'investigation. Il y a une première d'ailleurs au Congo. Ce qui est très difficile pour nous parce que quand tu commences quelque chose pour la première fois dans un milieu, c'est un nouveau chemin que tu t'es créé. Donc les gens qui viendront après ne pourront peut-être que se réjouir, mais sans pour autant comprendre les méandres, les réalités qui ont entouré beaucoup de sacrifices pour atteindre les objectifs. Donc en cela, vous devez retenir ici que cette chaîne privée qui est mise depuis Kinshasa, aujourd'hui sur Canal+, vous pouvez nous capter partout, mais à travers aussi nos réseaux sociaux comme Twitter, qui a plus de 300 000 abonnés. Nous avons YouTube qui a presque 400 000 aussi. Si vous avez Facebook, c'est 500 000. Donc aujourd'hui, nous sommes une machine de communication à travers la République, parce que partout où vous passez, dans tout le coin du pays, vous trouverez Bossolo. Si vous allez dans le monde, là où il y a des Congolais, même là où il n'y a pas de Congolais, vous trouverez même des étrangers qui suivent Bossolo. Et c'est un travail d'ensemble. Je ne peux pas m'en glorifier seul. C'est un travail de longue haleine, mais qui a été vraiment appuyé par un bon nombre de camarades qui travaillent avec nous, qui travaillent avec nous en séjour. Toujours à l'aide des motos, Papa Sango et sa suite ont décidé de visiter l'aérodrome de Bumba. Arrivés sur place,
C'est un constat décevant car la piste n'est pas asphaltée, pas de clôture. C'est comme si c'est une parcelle privée car à côté de la piste, ce sont des champs que vous apercevez et les gens circulent sans avoir peur, oubliant que l'avion peut rater son atterrissage ou son décollage et faire des dégâts énormes. Ensuite, Israël Mutombo s'est rendu à l'espace Kingakati, appelé également Kashamata des Papi et Toyo, qui permet à des milliers de téléspectateurs de l'émission Bossolo na politique officielle de pouvoir la suivre à Bumba. bosolo na telefone baimage ya motu eza oyo eza na aérodrome baoposa apesa bengo mwa baimage banini alobi makambo mutu ndenge ezalaka afuto direct na Kingakati. Kingakati pa Kabila? Pa Kabila te, pa Papi Etoyi. Papi Etoyi awa na Bumba. Mpona nini ka Kingakati? Nati yango parce que quartier Koto ngam tona fongoli yango. Très bien. Parce que babandaki kobenga yango mosika. Dans une vision ancien chef de l'État ntango akendeki kosala koni mosika apesaka kombo Kingakati po ezaka pene na mboka te yango moni apesaki makanisi. Awa oza na nini? Naza na hotel bar. Ok. Ememi nini na esika oyo ovandi? Ememi développement ya monene. Bato batikaka centre ville bayaka awa bazwa kodécouvrir mpe coin badécouvrir na butu tozalaka na ambiance ya makasi tolalaka te balobi tokataki 2 heures du matin babi olandaka mpe bosolo makasi kutu nyonso na banda ko banda tongo ti 5 heures oka naza na wifi natalaka yango chaque temps. Très bien. Nga na ye mpona mwa misala ebele nakomi bayebisi ngai awa oza na fan moko ya bosolo atiaka tv bato batondaka nde na bino ya kopesa nano mbote tokotala ndenge nini tokovanda mpona kosolola naza na ntango mokie bambala mosusu peut-être tokokutana nalingaki namona eza mpe mwa mosika me nakomi quand même nalingaki eza su mosika te mpe esika na yo ezaka mosika te place ya kovanda eza lokola mpo bacondition eza sadi so bakongole baye mingi courage tokopesa nga alobelaka bakongole nalobelaka bachinois te na balibanais bakonzi na biso ya Congo babisa biso force. Merci beaucoup. Malgré basime commissaire to continue sur construire et c'est biso difficile. Tokosala plaidoyer kita pour permettre bino ba entrepreneurs congolais bokenda liboso. Merci. Na kei pombu les ali tokomonana. Merci. Merci beaucoup. Il s'est également rendu sur l'avenue Banalia 46, lieu de naissance de son défunt père. José. Awa toza na Bumba, toza na avenue Banalia numéro 46 awa place toza. Na ye awa parce que awa nde esika tata oyo aboti ngai abotama awa. Maurice Eumbo alamonga mazo nde awa esika oyo abotami akufi na 1992. Les Sigongana Yokoma. Abotami moi en 1939. TVza Radio T. Merci na bino nyonso ko koyeba baba origine, c'est très important. Merci, à bientôt.
Après avoir parcouru la ville de Bumba, c'est sous une fine pluie qu'Israël Mutombo et sa suite vont s'embarquer dans le canot rapide pour rentrer à Lissala pour une distance de 160 km, soit près de 2 heures de navigation. Juste après la prière, le canot rapide a démarré pour le chemin de retour. Arrivé en plein milieu du fleuve Congo, une forte pluie débita. Malgré qu'il ne voyait plus, mais le conducteur de ces canots rapides est resté déterminé et droit dans ses bottes, cherchant à se débarrasser de ces mauvais temps. Pendant ce temps, l'équipe de Bossolo TV s'est mise à louer l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Ce n'est qu'après 1h30 de navigation sur le fleuve Congo que l'équipe de Bossolo TV a accosté au port de Liaki de Lissala sous la satisfaction de tout le monde. Cancel. Donc on l'a avec massa. L'air a parlé coquille. Donc qui va na libana to comme si ko na pache. Après un voyage du genre avec tous les risques possibles, l'on ne peut que remercier les Très-Hauts. Rappelons que les usagers du tronçon Lissala-Bumba ne girent que sur la réhabilitation de la RN6 et de la voie ferrée pour faciliter la circulation des personnes et de leurs marchandises, car la population locale est abandonnée à son triste sort avec une souffrance dépassant tous les niveaux. Harry Morton Staley n'avait pas raison de dire que sans les chemins de fer, les Congos ne vaut pas un penny, car après ces constats, les Congos de Lumumba, de Mobutu, de Laurent Désiré Kabila, de Joseph Kabila et de Félix Tshisekedi est loin du développement. Aux autorités compétentes de prendre cet état des choses au sérieux.